Bandeko yaki 9h ya dongo papa. 9h na hôpital banda 9h. Ata mbuma ya kisi ya novali balalisi ye na kiti na ba. Bazomona mutu aoloba te azokoma aza kuna place azokoma. Po asenge eloko ya komi. Po azongisa boya ya komi. Po abozomona akangami eloko masho angiswe kanga. Mwana alaki na ye. Banda 9h. Maman bitenda yo koma na 14h. Ndesiko ndemana yo kotelema. Po baba na kopesa ye kisi. Bazona bana urgence docteur moko azate ba docteur bakeiko kosala réunion na 9h du matin mutu bana bayakile bina batu bolongoli ye minu misa tupe mbala moko omoni siko mutu azoloba te nini te oyeba te ata na mbetu ata novalgine wa novalgine hôpital obozo mona oyo oya bokitisa ya basataniste basini yango yango batia na porte mpona kosilisaka bato yango wana ya barose kwa yango sini yango oyo batia nini yango oyo na porte yango oyo besoin na bango ya barose kwa sataniste sataniste et puis bapesi ye soki kisi nini nanga na yo toyebi te balingi biso tokotala bachambre wana balalisi eka wana masuba ya pamba iza somo masuba ya pamba. Maman Charles akufi tozoke biso tozali kuna tournage tokeimba moko HG to tourner kutu te po tokisango po bato bozaka omoni mutu boye ozolela mutu ote basuki ya rouge olati boye biso touti tournage tozokende sikoyo nde na morgue place corps ezali babengi biso sikoyo tona ma campagne kutu tourner te biso oyo tozokende boko mona boye ngolelo lati mabe Marie-Jeanne lati mabe mutu bo lati mabe tozokende kaka ndenge tozali parce que toko supporter te wana mama na biso tozandoso ana bien to mona kima tozana to sola bien toko supporter te semaine wana beti vous avez déjà kalana umeli mais mutunabino akomi kosala makambo kitoko ezomwana na misu pe makambo ezosali ok eomwana nango boni meta aza bien atindela yo mbote aluka kobosana te mbongo olakaki pesa ye oyebi ke papa pakalobi non nafuti ye te ofutaki combien nafutaki $70 ça fait 2 mois nafuti ye te $70 mais oui alalaka wana non akendaka epa na ye mais des fois hein, rarement donc meta ayebi rien oyo ezoleka entre nga na yo ayebi te ata soupçon moko te eza ayebi na eloko te bon na ndenge mabe te parce que na mobali na yo d'ailleurs eza makambo ezalaka nango omoni ata ye ayebi problème ekokoyala te mais sikoyo te po ato annonce ye ekosala epase sikoyo te tovanda nanu mikolo eleka eza suwe mpe na nga te ya koannonce ye po ndenge okongo tuna bonaka nti olingo oloba oto annonce ye oui le biso mpe akokondima na ye mpo lokola amesani na yo mingi mais eza pas pour le moment yo kozalaka soki omona namona kondela okotaka na mai moko boye okoma chike isusu oyo eza biro alors chapeau okopesaka mokanisi mabe na biro awa na biro te je suis une femme respectable ailleurs pas au bureau chérie ailleurs comment yo opesinga posa ailleurs pose ailleurs c'est vrai opesinga posa na biro na ya embrasser aussi toi non bapesa na biro mais sobona kenanga bon olobi monga metango eza combien olobaki otindela $200 non eyo mais chérie oprometaki nga olobi osombelanga véhicule mais voiture moko jeep moko ya kitoko c'est pour quand réaliser promesse. Beta
bino quartier mo moko mama moko ayaka wa. Suka umoni. Mama yana na. Okazira zami makasi. Mama, nani wana? Kasi na tanto umoni mambu yite. Kaitoyo, basi bibi nyoso zole kao. Ah, nasala kwa mibala kitoko nyoso so kota na lopango na ngapo na nini. Baby. Bonga mutu afakisi bango. Bye. Tipo Ngoko so ya. Ah, donc yo masola awa ne mama masola tabia mtu kina biso libala. Mama. Mama moni? Yeye. Ngai Songi. Mama, nini? Meta. Become me. Jera. Paka. Lukano. Meta. Loba. Nini? Baba. Meta. Baba. Nini? Okay, meta baba. Kuni baba. Baba nzambe. Mama nangai. Kibaba tulikuwa bui mama. Nzambe nangai to baby. Mama nangai. Kibaba tamana nzambe. Nini? Ako baba na mkono bu. Baba tamagana ngumeta. Telefone na kutoka hospitali. Zauri. Meta. Pesa ni telefone no kinya. Na ngo de pali songia. Mama. Mama meta. Na yakula ngute. Na sana ni baba te. Wapi awa? Yamba. Climatiseur. Kibaba ndengi climatiseur. Allô. Kibaba ngode kwa climatiseur. Noko yaka bangu. Meta komi baba. Azuka bakolo bate. Na mata mama vema. Nakele. Ozo na yo. Nanu ba cheko tute ba mula kanga digende. Nakele. Ozo ko dina zo ko mala. Kuzala baba mungu yakande. Mama, yo mala ngi ngika lero. Nini? Mama msabu. Msabu nalingaka te.